rejette Noël, mais il continue à porter fièrement les prénoms reçus de l'église catholique. Pourquoi Noël est un mokolo Yesu abotama te. Vous comprenez papa chi? Et puis ma ben nango eza que exemple moko. To fete yo obotama les 30, mo botama les 30 te. Parce que muto to lo baki abotama les 30, il est notre Seigneur. Il est notre Messie. Donc déjà ils ont libanda ya Bible et loko nyoso ils ont libanda ya Bible, ils ont mabepe c'est un péché. Comme Léopold, Léonard, François, Pascal, Marcelo, Roland, Anaclé, Denis, Patrice, Aubin. Alobi Léopold, ils ont catholique mbayanango. Aussi comme le la Marcelo, église catholique mbayanango. Mais comment côté il y a Noël, bon koboya ngo makasi. Non, combo est un problème te. Combo exemple catholique muteyana ngombe nga mutu na mi pesi kombo te. Ba parents na nga mutu ba pesi nga yango. Ba baptiser yo ba pesa yo kombo. Ba baptiser yo ba pesi yo kombo wana. Malgré zaki na catholique ma bongoli mutema ye na christianisme et azui kombo wana esika neti nga miché eza kombo oyo nzambe apesa nga na retraite na zamba. C'est celui qui porte le nom de Ronald, non? François Mutombo. Pascal Moukouni, Marcelo Tonas, Roland Dano, Anaglé Kabalo Bogol, Denis Monde, Patrice Moussoko. Vous comprenez? Et ba combo exactement sous papa mutape saki. C'est que combo papa nanga pesinga na longola pourquoi? Et puis ezali soumouté. Place d'honneur s'approche de lui et lui dit: nous sommes frères. Il va avec lui s'agenouiller sur le même banc. Les deux papes, le nouveau et l'émérite, prient ensemble, côte à côte, devant l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, copie de celle conservée dans le sanctuaire polonais si cher à Jean-Paul II. Dans cette image historique se trouve le passé, le présent et l'avenir de l'Église. Puis Benoît et François se rendent ensemble à la bibliothèque où le pape offre une icône à son prédécesseur. On m'a dit qu'elle s'appelle la Vierge de l'humilité. Kuna awa biso balakisa biso Jésus ya mundele. Mais kuna bango moko na Rome, bacha na croix na bango Jésus ya mwindu. Voilà. Awa balakisa biso Maria ya mundele. Mais kuna bango moko bacha Maria ya mwindu. Parce que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Voilà. Tu vois? C'est juste signe ya humilité. Baye kondima ya solo que bato mwindu baza na nzambe ya solo pe bato mwindu baza penza peuple nzamba pona. Dans l'église catholique, il y a aussi d'autres pasteurs qui bénissent le mariage de PD, des lesbiennes, mais en secret. Moussou soit le mariage, il y a PD na Brazzaville, en secret pour passer mbongo belé ayozonga. Et là comment que zo matangai. Tant que combien on a comprendre que ça nyoka. Na tongo wana ndenge pe me bimaka ya mwa moto. Ayoki pe ma wana telemi bandio luka na kangi pe makei. Tant que na tomboli mutu na tala boye. Namoni esquelette là te kotia baroi et bandi ko seka makasi memi brancard na tuni ozana nya binga na esprit de mort batindinga na rozwayo et du nzamba yeko bisanga na pesio siko pouvoir likolo mai et tango meminga tango bisanga na pesio pouvoir likolo mai na se retrouver ngai na lion na pembeni ya océan ya munene et pembeni ya océan na balakisinga esprit o babenga ka Léviathan tala na kati ya mai tango natali na moni batu bakangami ba chaîne basinga ebele balingami na tuni nzambe pourquoi boy molimo zo ebisanga boy il y a beaucoup de gens au esprit na bango za ya kokangama na kati ya mai et la plupart ya bato bazalaka na ba prison satanique ya kati ya mai eza bandeko ba se masturbaka trop ndeko na ngai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso Bana mokili mobimba to soutenir. Bana na kati ya orphelinat vida.
na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na motu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso toza na batemps oyo tozopase na babitumba ebele oyo bamabota elingaka te bato bakende liboso bablocage sur le ya bavoyage ya baproblème financière na babota ebele bato babalaka te soki oboti moyen obala eza te soki obali moyen oboto eza te oza na condamné par bamari femme de nuit oza na problème ya stérilité surtout. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23:1 l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est temps où Jésus-Christ va te libérer. Il est temps où Jésus-Christ va t'affranchir. Na décembre oyo, ben na 2023 il faut mon loboko nzambe. Yebarango bandoki ya famille na yo baleki nzambe na ngoya te. Église mon rêve eza na commune Yamatete, quartier Baoumou 1, numéro 10 Jus, référence école Baoumou. Tu peux me contacter dans le numéro 00 243 82 429 14 41. 82 429 14 41. C'était bien moi, votre humble servante, la prophétesse Dina. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance bopona Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na ba oyo bandima biso awa na Chebiso Télévision. Merci premièrement na sponsor nanga Jésus-Christ de Nazareth. Bo sengi alliance mingi yango na zongisi. Papa Chic Alliance olongola yango na zongisi na musape. Merci na ba oyo pe balingaka biso te mbote na bino bato mitema mabe na pesi bino mbote. Balobi 2023 to bongo na mitema na kobeta sete. Merci pe na orphelinat vida oyo ezali kosunga bana bitike bali ya bamela basepela. Merci na mokolo nango mama Emily Seti mayinga mwasi nzambe depuis Canada. Ya ndima ne kolesa bana bitike na bandi nzamba obosa na te. Mai akosala pona bana bitike. Merci pe na ndeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation. Na komona Dinis Mosolo également na Elias bana mikime bako sala msala kitoko encore une fois. Merci na ba oyo pe balingaka biso. Merci pour na confiance bo sala biso na Chebiso Télévision. Mesdames messieurs, toyoki bandungu nungu mo ebele. Total bato balobi ete Noël ezali mbotama ya Jésus Christ te. Ba misusu balobi Noël ezali mokolo ya fête ya Dieu soleil. Ba misusu balobi eza mokolo maramu ebimi ebele. Yango tomoni Léopold Mutomope papa na biso alobi biso to fêtera Noël te. Toke plus loin pe tomoni bato église catholique batomboki balobi pona nini. Toke ba mingi na émission lelo et puis ba PD basilika ki poete moko ya basena nzambe alekaki awa tukaki bango atalisa bango ke mai ba ko sala eza malamu te.
basiliki et comme ma menace yango tozongisi lisusu na émission lelo to meka mpe ko débattre tout le koyeba nini ekoleka moto na nzambe na pesi mbote mbote papa chic sango nini ngolu na vraiment malamu na ngolu nzambe mais Noël il est très bien oui il est bien vraiment to sambela ya moto ba émission na biso. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ces moments précieux. Papa, je te prie, ouvre les ciels. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nalingi naza la bénédiction pour na peuple au bazolanda ngai. Na tie musika nguya nyoso kumisa yo bonzambe te. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Moto na nzambe moi moto nezali pona yo Noël et zali fête ya nini? Pona ngai biso bana na nzambe to ko fêter to fêtaka Noël te biso ba chrétien. Omoni ezana babiloko mususu du fait que déjà salama etikali batu omoni ka ke mwana ko déranger il faut lata yango tozo fêter mais normalement Noël eza mbotama ya Yesu te eza date oyo batu bacha yango batu banani bacha yango ba catholique et comment catholique imposa mokili mobimba bendima pe vanda basala ndenge nini la plupart ya ba makambo esalamaka mingi ya mabe mingi ya ba adoration ya mabe eza église catholique nde mutu basa mikomo mke eza église catholique nde mutu chaka yango parce que ba catholique bazana ba chrétien te tika boye comme to ntambe batu babana ba chrétien baba nani chrétien c'est celui qui suit Christ yende ba bengi mo Kristo oyebi soki ba bengi mutu kabiliste aza mutu azolanda idéologie ya kabila et soki ba bengi mutu chrétien aza mutu aza lokola Yesu pe azolanda Yesu. Et ba catholique chrétien catholique azalaka te ba catholique ba gumba melaka na Maria. Or la Bible nous dit que devant le nom de Jésus tout genou fléchira. Biso to gumba ka mabolongo na biso kaka na liboso ya Yesu. Mais bango ba gumba melaka Maria. Bango pa na bango babiloko mususu eza permis. Mais mutu azolanda Yesu akosala makambu lokola ba catholique te. Eza ba catholique eza ba branamiste parce que un branamiste aza mutu azolanda idéologie ya Branham. Or, biso toi ba chrétien. Un branamiste n'est pas un chrétien. Un catholique n'est pas un chrétien. Et netinga premièrement, Noël ezaka pona ko sunga bana alati allié sili na mutu nanga na yeba ngote. Parce que ça biblique te. Eza mabe to malamu. Eza mabe, eza biblique. Côté nango mabe eza nini? Côté nango mabe ezali que mais inconvénient nango eza nini? Ba ye o ba fetaka mokolo ya biso ba mokolo ya mbotama ya Jésus-Christ. Ba lobi eza mokolo Jésus-Christ abotama. Eza mokolo Yesu. Atuno de mituna. Est-ce que c'est réellement mokolo Yesu Christ abotama? Mabe ya ko fêter Noël eza nini? Eza ko boya yango pourquoi? Noël eza mokolo Yesu abotama te. On comprend papa chic. Et puis mabe nango eza que exemple moko. To fêter yo obotama les 30, mo botama les 30 te. C'est comme muto to lo ba botama les 30, il est notre Seigneur. Il est notre Messie. Donc déjà ils ont libanda ya Bible et loko nyoso ils ont libanda ya Bible ils ont mabé c'est un péché. Ah oui. Mais ce qui est boyi ko fêter Noël parce que et Seigneur ko ba que église catholique ba yana biloko ebele par exemple ba Cyrnon, Paul, Matthieu les églises catholiques mtayana on sait que bobo yana ba communionso. Alors par exemple neti papa na biso mutombo akoboya alobi Léopold isa ba catholique mbaya nango tozi comme lokola Marcelo église catholique mtaya nango mais comment côté il y a Noël bana ko boya yango makasi bon non combo isa problème te combo exemple catholique mtaya nango mais nga mutu na mi pesi combo te ba parents nanga mutu ba pesi nga yango ba baptiser yo ba pesa yo kombo ba baptiser yo ba pesi yo kombo wana et il y a aussi de noms oyo tanga Léopold nani ils ba kombo oyo ba zu yango peut-être tant azalaki a commis déjà chrétien malgré zaki na catholique ma bongoli mutema yé na christianisme et azui kombo wana esaka netinga Miché eza kombo oyo nzambe apesanga na retraite na zamba nde molimo eloba ke ba benganga Miché par rapport ya vie ya prophète Miché. Vous comprenez? Et ba kombo ezata mususu papa mutapesa ki. Siko kombo papa nanga pesinga na olongola pourquoi? Et puis eza lisumuté. Peut-être eza pe na Bible. Mais tozolo ba makambu côté ya mabe parce que eza libungi. Noël eza date yeso abotamate. Et tant bino bozo imposer batu ba fêter yango, bo mema batu na libungi. Ce qui n'a comprendre ozoba ke
Église catholique ne ba créer date wana ba imposer batou voilà ba créer yango et puis ba imposer batou ba yebisi biso ke mbotama ya Jésus-Christ. Le même église catholique bango mbanda ko la kisa biso que Jésus aza mundele Satana aza mwindu omona na ba film na bango ba che Satana mutu moko mwindu Jésus ka mundele. On comprend? Donc ba olinga ba kotisa bato eloko moko boy. Donc c'est ça. Na olinga tona na mo extrême ke ya lolenge ba pape ba kende ko fukamela Sainte Vierge Noire et kamusaki ngaba ne ko balandi na ina yeba mutu pe osana moi likanisi ya kosunga biso ba eto yebite malgré to solona moto na nzambe. Sainte Vierge Noire azalaka nani na église catholique pas za nani po biso to yebi Sainte Vierge Marie et bango ba fukameli Sainte Vierge Noire. Ton un extrait et puis on se retrouve juste après. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Place d'honneur s'approche de lui et lui dit « Nous sommes frères ». Il va avec lui s'agenouiller sur le même banc. Les deux papes, le nouveau et l'émérite, prient ensemble, côte à côte, devant l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, copie de celle conservée dans le sanctuaire polonais si cher à Jean-Paul II. Dans cette image historique se trouve le passé, le présent et l'avenir de l'Église. Puis Benoît et François se rendent ensemble à la bibliothèque où le pape offre une icône à son prédécesseur. On m'a dit qu'elle s'appelle la Vierge de l'humilité. Et permettez-moi de dire une chose, cela m'a fait penser à vous, si humble durant votre pontificat. Merci. Quel cadeau à la signification profonde. Vous nous avez donné tant d'exemples d'humilité vraiment et de tendresse. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Merci Baneko Balandi, Tauti Kolanda, Lolenge Kani, ba Pape Mibale, ba Sangani, ba Fukameli, Oyo ba Kobenga, Sainte Vierge Noire. Ngana mituna na bi biso to yebi Sainte Vierge Marie mais ba sango ba Fukameli ba abbé ba pape en plus mais moto na nzambe image oyo to kotala elobelo nini image oyo elobeli nga ebele oyebi Bata micro s'il vous plaît. Image oyo elobeli nga vraiment makambo ebele parce que oko remarquer ndenge information to uti oko remarquer que kuna awa biso balakisa biso Jésus ya mundele. Mais kuna bango moko na Rome, bacha na croix na bango Jésus ya mwindu. Voilà. Awa balakisa biso Maria ya mundele. Mais kuna bango moko bacha Maria ya mwindu. Parce que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Voilà. Tu vois, première os ya mutu ba découvrir ngo selon histoire na Afrique. Et c'est que ngana mona ka ondire nzambe abandaka ko kelela batu nde na kati Afrique. Nzambe abandaka création na ya mokili na kati Afrique. Parce que nzambe nakata ote ya moto continuer soit aussi si idée pour que tout mes canaux ko répondre que ça analyse par rapport ya Sainte Marie Noire wana mais si ça non Sainte Vierge Noire wana eza juste symbole. Tango moni ba pape wana baké ko fukama eza juste nzamba zo eza c'est un message oyo que nzamba zo zongisa bokonji o ezalaki likolo na Afrique. Pourquoi? Parce que moni mindele baluki ndenge nyonso to po ba détruire Afrique. Batie ba poison na ba mai na ba sardi na ba biloko mais ko kakara te les contrats toujours se multiplier lisusu makasi et ba komi penza na suka ya makanisi na bango ba sali ba épidémie ba boaki ba malade na mipepe et simba kakate parce que nzamba fandaka na Afrique et puis nzamba lingi Afrique mingi bango bazoluka ba diminuer biso to se multiplier lisusu makasi koleka et bango moko ba comprendre makambo bazo sala yango anozo mona et ça juste signe ya humilité baye ko ndima ya solo que bato mwindu baza na nzambe ya solo pe bato mwindu baza penza peuple nzamba pona. Donc c'est tellement symbolique. Mais moto na nzambe totali pe esengo ba ke ba menasaki yo hein. Oui. Émission tikoleka oyo telemelaki ba homosexuel hein, ba PD na ba lesbienne, oswa ki menace ba lukaki yo ba menacer yo. Par rapport à ça, on a dit que mozindo ya maimatali homosexualité au balobarasuki ba PD. Aningina loba boy. Bandeko bazo menacenga na ba appel ko benga bazaka bato bazaki nanga. Bato ba yebi kena yebi secret na bango. Ezaka ka baza peka basali ya nzambe. Et
na banda oyebisa bato boye na ba émission nyonso tout bokoki kosala nyonso boko boma nzoto mais oyo eza important eza molimo na nga nde bokosimba te oyo eza important ta bokoboma nga mais nakokufa na Jésus Christ de Nazareth na nga et puis nakoloba kaka vérité s'il faudrait parler nakoloba vérité et s'il faudrait citer bakombo na bino nakociter parce que ba maintenant soane komi mabe oko tambola bo sentir que mutu ke elanda yo dernièrement na otoki matina la police na maison communale wana limité na sentir que mutu ke bandi olandanga banda kota boulevard Sendwe et ça sima na ngai c'était vers 23h00 comme ça na uti be émission na zozonga ezolandanga na compagnie ke mutu ke elandanga na kimi na la police et ton na kimi na la police na telemi na bio ndire mutu ka elandanga ba police ba bimi batali yango ya accélérer makaseke et après na komi na ndaku ba bengi bazo benga ba menace yo romona toko sala boye mais na ngina yebisa bino ke bo sala logote parce que nga na Jésus et puis na vie nanga na kokoma PDT na kozala jamais na kokota jamais na oloba Yesu na munoko mais na eloko moko na se ya Yesu wana na bat na bombi yango nde na otika la sala te parce que na yebesika Yesu azwinga ne sika zo kende na ngai mais na basi babala na bandimi on tout à fait normal mais est-ce que yo en tant que homme spirituel ben inconvénient ni kozala na mboka na biso to pe na mikolo mikoya il y a beaucoup des inconvénients omoni makambo bazo normaliser yango lelo et comme mama bebele na mokili dernièrement na lobaki que namoni makila namoni molili pe namoni mokila makila et biloko boyango nezo kitsa kanda ya nzambe c'est pour cela ndeko moko a pasteur a lobaki que église catholique est salle d'attente pour l'enfer c'est ça parce que ça c'est l'abomination. Tu ne peux pas arriver à un niveau oyo. Et dans l'église catholique, il y a aussi d'autres pasteurs qui bénissent le mariage de PD, des lesbiennes, mais en secret. A pambola ba mariage, yemora pambola en secret, ba pesi mbongo, a tongi église a salibo, a yebi ki a pambola rane ba mariage wana. A pambola ba mariage ba lesbienne, a pambola ba mariage ba PD, mais en secret, na yebi bango. Oh. Moussous a gagné pambola mariage ya ba PD na Brazzaville, a pambola en secret pour ba pesi mbongo ebele ayozonga. Vous comprenez? C'est de l'abomination. Mais quand on imagine, tu pries dans une église, au pasteur Nabino a pédé, au pasteur Nabino a pambola rababilo kwa bongo ya ba mariage bongo. Et ça quand l'église catholique même l'église de réveil ezali. Et aujourd'hui moi je suis menacé par rapport à ba pasteur à bongo na ba prophète à bongo. Or eza mabe, yo zolandanga même oza pédé, tu iras en enfer. Ozolandanga oza lesbienne, tu iras en enfer. O se masturbaka, tu iras en enfer. Et babilo kwa bongo, ba masturbation, ba pédé, ba lesbienne, yango mtezo me ba mabe belé na ba vie, ça na ba conséquence moko ya mabe. Ozo ça l'appelle na ba mari, ba femme de nuit, o comme stérile, impuissance sexuelle, babilo ko nyoso wana eza basé na babilo ko wana. Et tangu komona c'est vraiment eza penza pasi komona église munene lokola église catholique et loba et permettre makamba bongo ezo lakisanga ke tokomi okoma na tango asuka ezo lakisanga ke Yesu akomi pene azonga et mwana na nzambe ozo landanga il faut ko bima na distraction to luka Yesu solo nzamba pambola biso. Voilà moto na nzambe ya otikoloba c'est important c'est ko eba ite biso tozali ba bantu on est des bantu il y a biloko mususu mundela ko sala biso to kokate vi mundela minaka kuna biso awa e simbate na osenga bato nyonso oyo monimo que pasteur moko ko pambola c'est to telemela yango to boya yango na motema moko parce que koleka te moto na nzambe to lobelaki pe l'autre fois mai matali banzela oyo sirana na ko buka to moni sikoyo misala et avancé et puis bato nzela isili bato mo tambola par rapport à ça par rapport à prière parce qu'on avait fait parmi bato oyo basambela ki po ete banzela wana esila malamu mingi moi liloba ya moto continue mission. OK, Dieu bénisse notre pays, la RDC, et on a eu le temps de prier. Tozwa kita ko sambela, j'avais envoyé les enfants bazuli ngaka mabele. Au lieu que tous se déplacer to kende parce que zaki makambo à l'état. Tozu mabele to yenango on a prié et na moni maintenant ça va. Maintenant ko senga na mbala mususu na babiloko ya bongo il faut ko benga pe basali nzambe. Ou bengi on va prier, on va intervenir et Dieu va faire de grandes choses. Et que Dieu bénisse notre pays. Mais tobo sanate il faut qu'on arrête esprit wana ya sirène. Nzele etongama. Nzele esila batu ba okatisa mais esprit wana soki eza arrêté te et ko banda ko réclamer nyongo na yango lobito koyoka mvula mususu ebomi batu côté mususu lobito koyoka ekundi batu kuna
lobi tokoyoka esali boye parce que ti sikoyo ti lelo bakota ya kingabwa banda mvula wane beta bakota kingabwa kuna na kati mai ekota na bandako mai ekitaka te. Donc le contraire c'est mu pepeye etondisi mai na bandako bato sans vula nanu c'est que ezana babilima o bazana kanda bazo réclamer babiloko na bango ezape ndenge moko na kosa entre parenthèses na bandeko pe basala babiloko wana ba masturbation ba PD ba tatouage babiloko wana ba sala kapel na babilima ya mai ezape ndenge moko ke bango bazaki na nyongo ya sirène wana nde atomboki azo sala musala na ye. OK. Alors to continuons mon témoignage oyayo suite to société hein bat babenga un peu moins mingi koluka koyeba lolenge nini oya ko bonga na motema après comment na babenga elo kanga monga mbula arc-en-ciel après moni longi ya Lyon voilà. Et après nini le kaki voilà na témoignage na ngai nga tant on a kendaki retraite c'était parce que mon père était gravement malade. Okay. Il était sérieusement malade. Tokufeli 21 personnes na année moko. Nga naza mwana ngaba. Makamo na olobeza juste na veni so le ki aveni Mopulu o elandi aveni Kolokoso. Tozaki na Kolokoso numéro 8. Juste na sima na biso nde ba pasteur Atoms. Donc biso nga biso boye bango na sima na aveni Gungu. Pasteur Atoms sa mwana ngaba. Pasteur Atoms mwana ngaba, petit frère na ye prophète Sédou, bango nyonso tout. Ba frère Alex bango nyonso bana ngaba baza batoto koli bango na Gungu biso na Kolokoso. OK. Donc c'est ça. Makambo na oloba bato nyonso bayebi ngaba bato nyonso bafanda milieu wana bayebi et babuka même ndako jour papa na nga kufaka parce que azaki 21e personne wa kufaki et tant nga na ke retraite Dieu m'a dit que papa zo kufa et na fandi na moni na utaki ko mela mai parce que azaki 5e jour na nga ya retraite tant on azo mata na komi juste sika na chaki bible na nga na esui na tie mutu likolo esui na yoki mutu bandio kita eloko moko ezo matangai tango ekomi awa na comprendre que eza nyoka na tongo wana ndenge peme bimaka ya mwa moto ayoki pema wana telemi bandio luka na kangi pema akei tango akei na tomboli mutu na tala boye na moni squelette elati ekoti ya baroi et bandi koseka makasi ememi brancard na tuni ozana nya obinga na esprit de mort batindi nga na rozwa yo et du fait que na yaki zamba wana soki nzamba obikisa papa na ngate na kufa ninge déjà na moni na vision que papa zo kufa na bandio pambola nzambe no bi merci parce que kilo sambola nga parce que ko kufa ezalaki volonté na nga na kufa na nga et tango na moni bongo abandio ke na bandio pambola nzambe de na moni arc-en-ciel et kangi nga na elongi mais na kati arc-en-ciel wana na moni lion moko ya munene ya pembe misu na ezo briller tango na luki na fixer misu na yoki misu passe na kiti mutu na yoki ebisinga bi je suis le lion de la tribu de Juda ngandi na komi papa na yo na koboko la yo parce que nazaki na problème moko ya ba parents maman na nga tikaranga bébé à 2 semaines na ye komona papa na nga na 94 akufi na 2000 ans na main 2000 ans makambo na olobeza na main ya 2000 ans et nzamba assuré nga bi na komi papa na yo tala na kosala no boy na kosala no boy na kosala no boy et nzamba yeko bisanga na pesio siko pouvoir likolo mai et tango meminga tango bisanga na pesio pouvoir likolo mai na se retrouver ngai na lion wana pembeni ya océan ya munene et pembeni ya océan wana balakisinga esprit o babenga ka leviathan démon a contrôler ka mai nzamba lobi na pesio bokonzi likolo batu nyonso baza na kati ya mai. Très bien. Mais natala na kati ya mai tango natali na moni batu bakangami ba chaîne basinga ebele balingami na tuni nzambe pourquoi boy molimo zo epsanga boy il y a beaucoup de gens au esprit na bango za ya kokangama na kati ya mai et la plupart bato bazalaka na ba prison satanique ya kati ya mai eza bandeko ba se masturbaka trop eza bandeko oyo bana basio ba misepelisaka bango moko bana mibale ba misepelisaka bango moko et ba o bazana ba tatouage o ba yebi signification na ngote exemple ba tatouage ya ba fleur ba biloko abongo et tango yozo se masturber superman na yozo bima yo moni obwaki mai ekei oyebi te que spirituellement ba esprit wana ya ba sirène bazozwa superman na yo et na kata superman na ba okozwa étoile na yo et na kata superman no ba okozwa mabota na yo eza na bato ebele même ba finance na bango eza bloqué parce que na se ya mai bakangaka même ba finance bato et yango ko remarquer ba bisiko ezalaka ba terrain moko marécagé esprit ya pauvreté ezalaka mingi pe ya sécheresse parce que esprit wana ya sécheresse c'est esprit utaka na kati ya mai
Et nzamba la kisinga ba mbongo wa batu, ba alliance ya mariage. Et ça ba mariage ebele salama na butu. Parce que mari de nuit to femme de nuit bandaka ndenge nini. Mari de nuit pe femme de nuit, ce qui yote muto sali appel na ba esprit ya mai, c'est que eza na mutu moko na famille na bino oyo alingia comme mari to femme de nuit na yo. Yé akosala ndenge nini. Yé maintenant akosala appel na ba esprit des eaux. Et ben esprit des eaux na loko les esprit. Omoni soko tangi na Genèse chapitre 6, okomona ba ange ba keti likolo, ba ange baza ba esprit. Mais na tango ba sepeli na batu ba latin zoto po ba bimana basi. C'est de même avec ma mari et femme de nuit. Et tant que esprit wane ko huta na ma yaza esprit a obimanote. Mais na pas bimana il faut lata elongi ya muto a bengiye. Exemple koko na yo wana bengiye, camarade no wana bengiye, noko na wana bengiye. Et ça esprit obimana yete. Mais obimana esprit o ya sali appel parce que yaza sorcier. Baza ba collaborateur, bango nyonso baza ba to satana. Ba sali appel na ba sirène et sirène wana comme obimana mobali, to pe ba sali appel na ba tati wata wana comme obimana mwasi. Et yenda ko banda ko bimana yo. Et akolata kaka elongi ya mutu oyo abengiye. Yango lota ko mona o na lota na obimana noko na biso. Usat na obimana camarade nanga. Usat na obimana boy. Eza ba bangonde basala kapel na ba esprit wana po ba bimana yo et okomona conséquence nango eza nini? Ba infection ya kindoki, ba infection si la raté, masque de vieillesse, ba mabale zo yezo kendete. Il y a même de mari ou femme de nuit oyo okobanda obimana yo me yo mopo yebite ko zalaka na mari to femme de nuit. Okomona ngoka na basine ke mobali aye mobali akimi. Mibali baki makayo kaka et loko salaka te mais omona ke libali zo ya te bobanda ki bien mais mobali akei c'est un esprit où ezo benga na mobali et ça même na bana mibali mso azana mbongo azana position bien mais basi baboya kai basi baki makaye parce que ça na mwasi ya butu oyo mona te oyo santaka te ma contrôle la kapé vina yo akobanda pe ko botisa yo et ba sida ya kindoki ba malade ya kindoki et Dieu m'avait dit na pesi au pouvoir likolo ya mai et nzamba la kisanga même nzamba nani toko continuer ngo et tangu na silisi na azongi singa na bimi na betaki yango ndenge nini papa amemaki nga na mutuka zaki na problème puissance sexuelle et tangu na mati na mutuka na epona zonga ndako directement nzamba fungoli nga misu na yoki douleur na mukongo nanga na ebisi papa nzamba zo ebisanga ki ozana douleur na mukongo na yo et puis impuissance sexuelle ebisinga papa moi si kutu yanga na ndako to zane na ba problème azaki na bouteille ya mai to sambeli na pesi mai wana meli tangu a démarrer bandio kende nzoto nya ki mobali etelema comme isanga papa et sambele kita moi muke on a prié et toké tant on a commis na ndako na ken hôpital ne jour papa nanga kufaki et tant papa nanga kufi et loko nini siko esalaki na bima na ndako pona kende ko fanda na église après ba papa kufi ba kundi ko kwa kei mboka na tikali nga moko na ndako na grande sœur nanga tozaki na ndako munene salon moko munene et na lala boye na salon na yoki portail ya lopango efungwami et tant portail ya lopango efungwami na ye na fungoli rideau na tali na vitre na moni portail efungwami mekangami mutu akoti na moni ete mais na yoki makolo mutu zo se diriger vers ndako et tant que vers ndako na senti pena ke porte ndako e bouger na zongi na canapé na fini kidra porte ndako pe efungwami mutu ngo bandi ko se diriger vers ngai et tant ye pembeni nanga atomboli ngaboy na fungoli misu na mimoni ke na likolo mutu akanginga makasi na senti ke maboko mutu nde kanginga mais na mona mutu te abandi ko kene nanga ti couloir moyo bouger zate ti na chambre grande sœur nanga azwinga abwaki nga na sambeto omoni za la rasone tozana mwana ti atobwaki ye ma tout amirte mais mutu esprit wana niveau bwaka nga na betana ti na mur bou esprit bwaki na makasi boy na sambeto na betani na mur bou na ningani pena na santi pena ke na sambeto nde na bimi couloir na ye na fungoli porte ya ndaku na tiki yango bongo ya kofungwama na tali na biso na bina fungola portail ya parcelle na zo arrêta na sauter mur nde banda wana na mai 2000 ans na kenda église na koma ko fanda na église tilelo non na songa ndaku na biso te. Merci moto na nzambe to za suite bat ba retenir nini na ndenge ozana ba prière au sala bat ba problème ebele na poto na décembre awa okosenga na batu nini po ete ma problème bazana ngo to pe nzambo saelaka ameka mpe ko décanter ba situation na bongo on a koyebisa bande ko bozolanda biso témoignage to pe cité po boyokelanga mawa mais ça juste pour fortifier yo pe muto oleka na ba souffrance yo pe muto oleka na même cas kengai omoni ngata on amoni ke batu bakufi na moni ke makambo esimba te na kimi mais na kimi wapi na église
problème aux anango eza na solution mais pas à Yesu Christ. Problème aux anango. Yo pozo landanga aux anase ya ba magie, aux anase ya ba occultisme, aux anana makambo belé tika makambo wana. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a sa solution. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce qu'on dit meli Yesu a pambola yo a kopesa yo oyo na loge na bino na ba kopesa ote. Mutu azo yebisa yo koma PD pozwa fonction na musala wana aleki Yesu na nguya te. Po pema oyo yaza na ngeza Yesu mutapesi ye. Bino pe batu bozo menasaka nga na téléphone ngene sabino ke boko simba nzoto mais molimo na ngande boko simba te. Et yo zolandango za malade, oza na problème, benganga na plus 243 84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Naza na prière nazo si sango le 31 décembre. Pona année otozo kota, eza na bato belé à kota kane na ye kaka bongo sans prière, sans action de grâce. Et l'esprit m'avait dit que pour l'année 2023, toko sala sacrifice moko, offrande moko et action de grâce, il y a chiffre 23. Et ben dit na $23, $23,000, $230, $2,300,000. Et ça dépendre na makambo mineno zo linganzamba salelo na ane. Et ce que benginga otindi mbongo na directement na pesio programme à prière à jour moko. Tu vas prier avec moi et je vais te dire ce qui va se passer dans l'année 2023. Sacrifice na yo eza teke o futanga pona sambela pona yo. Excuse, mais ça juste action de grâce parce que ils ont activé année en 2023. Au moni, au kosomba téléphone à cher, mais ce qui est activé te ba obenga ote. Action de grâce est obligatoire et bo ba o bazana mbongo ote ba osani. Non, action de grâce est nini. Action de grâce est mutu. Au moni ndengo zaboye, o lekisinga awa. Mais na suka, il faut quand même na peso merci. OK. Pour ça na peso merci te yo moko lobaki prophète Michel a fait ça à merci té. Au monde peut qu'il a reconnaissant que émission tout ça là qui wana ezaki penza bien. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et Dieu nous a donné le souffle de vie. Nzamba pesi biso souffle de vie. Auto futeli ngo mbongo té. Ba facture ya courant na maezoya. Et na suka il faut raison ça matondi. Et na kozala na mbongo té mais yango tende mtezo empêcher nga na benga prophète té. Omoni atana na mbongo té mais faut na benga prophète pour na yeba anena nga ekoleka ndenge ni. Nana mbongo te mais prière ndé muteko sala ke nzamba pambolanga pour na pesa action de grâce. Voilà le but très bien. Donc ozala nango to zala nango te ezaka obligatoire te. Mais tango monyo za nango olingi nzamba visiter na année 2023 pesa action de grâce na ya chiffre 23 au benginga na numéro ezawana bakomi prophète Michetia au benginga na ko sambela pito ko action de grâce na yo ya chiffre 23. Ata oza nango te benga yo za na sucre, diabète, prostate quel que soit comment malade nyonso oza nango nzamba pesanga 5 clés ya ko fungola bato pe ya ko bikisa bato mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Chic na nda pena insister loko moko. Ezana la plupart ya ba pasteur to yambaka bozo yamba na chaîne au monde a baolo baka plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et na yo ça la constant que la plupart bat balobaka au nom de Jésus baza pena na Jésus te. Sunga biso. Tant que mutalo au nom de il faut si ça va bien Jésus nini yo loba. Ouais, sponsor à chez biso. Faut que le baka pensa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Parce que même Nathan Jésus par Jésus aussi était azalaki. Jésus. Non, il faut dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth n'a pas capable de robik sayo, quel que soit malade, n'a pas plus de 143 84 087 52 21. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. La bandi tokomi na suka émission lelo. Merci na ndengo yaki na chebiso télévision et vous allez mbala suka te. Merci na ba oyo bazwa ki le bako ya otala biso na chebiso télévision. Matoni mingi na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth. Il y a appelé ça biso makoki, appelé ça succès, appelé ça santé, l'icône on a bakisi pe malabo moyo fele. Et on a eu ça rabatu nyonso. Oyo ba ko sa mabe ti le loyo. Boza aka bon po biso to ko na 2023 na bandi nzambe a repesa biso élévation, a repesa biso succès ko le kana 2023 et puis to ko sa mamba ko kamwa. Mbote na batamita mabe. Biso wana biso to lali pongi. Tolali mapongia ba bébé wana bino na butu boke bozi ba poso nguba bo pumbwe boketi bo melima kila kuna na butu oza général ote mutamiti milliardaire na butu mais na tongo ko senga lipa 500 francs mbote na bino batamita mabe to pensa rappel na bino malgré muté ya mabe bozara nango bulinga te muté évoluer shiki muka da sumi voiture o asumi voiture ndenge nini yebi tango ngala bandi ko mona pasi yo zalaka
botika mutama be ils ont l'importance c'est mbote na bino quand même to pensaka na bino mais c'est on a que un jour bobongo la mitema bozonga bato mbote na ndeko Chris pour la prise de vue nzamba pambola yo merci na diniji mosolo merci na ba onyos balingaka biso te susu mbote na bino merci na ndeko na ngai Yaso mon ami de tous les jours Yaso Freddy to banane kala doti les autres ensemble un ami de longue date je te salue mon ami merci na orphelinat vida o ezali ko kamba bana bitike e ko lesa bana ofele nano na mona orphelinat boete bolimbisanga s'il vous plaît orphelinat na bana wala mukada 6h du matin ba meliti na 6h du matin s'il vous plaît nama pate ma papa konité rien pain au lait on va dire dans le supermarché ya ba prix ya ba $5 $4 ba meliti 12h pile ba li fufu tala fufu munene mwana mo relais 5 boules fufu zono saka loso moko e ko sala 3 jours besoin niveau donc en tout cas même il a 5 na batunyo sa mitama wa yo za na $1 na yo contribuer pour l'évolution ya orphelinat vida merci na batutu ba soutenir biso chez biso télévision ndeto le ba chaîne o ekokai na yo babi na 2023 bokomela paiement post sponsor na biso a ofula bye bye ndeko na ngai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azala mutima mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 ya pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso toza na batemps oyo tozopase na babitumba ebele oyo bamabota elingaka te bato bakende liboso bablocage sur le ya bavoyage ya baproblème financière na babota ebele bato babalaka te soki oboti moyen obala eza te soki obali moyen oboto eza te oza na condamné par bamari femme de nuit oza na problème ya stérilité surtout. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23:1 l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est temps où Jésus-Christ veut te libérer. Il est temps où Jésus-Christ veut t'affranchir. Na décembre oyo, ben na 2023 il faut mona loboko nzambe. Yebarango bandoki famille na yo baleki nzambe na ngoya te. Église mon rêve eza na commune Yamatete, quartier Baoumou 1, numéro 10 Jus, référence école Baoumou. Tu peux me contacter dans le numéro 00 243 82 429 14 41. 82 429 14 41. C'était bien moi, votre humble servante, la prophétesse Dina. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.